notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Il devient un esprit faible pour le diriger vers son monde. Son monde. Si koyo, pour yo yeba, par munga bakola tayo, bayeno bayi mutuana yepa nanga. Tant on a son spiritualité levé na koyeba direct mutu abomba bina sima par munga. C'est ça. Mutuala taki yo ezaki mutu intel. C'est ça. Ngana komona kutu par munga côté na komona kaye direct. Vous comprenez? C'est ça. Na komona direct. Si ko ba bomba makabanani, ba o baza faible, baza na spiritualité. Nde batwana nde baso sakana ba o makasi. Même si papa Moungo bima, nanzero batiro mitambo accident, okoye bango avo bima na sa pongi. Vous comprenez? Le bon négligé yomoko. Et c'est ça, nous en basons bien. Succès, distingue bien tes songes. Ceux qui ont la mouki, il faut rester au lit plus ou moins pendant 10 minutes pour na kotala na makamni na sini komana se ya pongi. Nga, ceux qui pongi avant na se lever na mbetu. Nazala katsu na lamuki na vana taba 10 15 20 minutes. Nazara toujours na posa ya mbetu mais miso za fuma nazo naza ko discerner maina mo na pongi. Message wana na landela malamu. Naza mutu na lamuki leta te. Na landela message mba pesa na se ya pongi. Na landela malamu. Ya mwana ba bien succès, distingue bien tes songes. Parce que ceux qui osent la méditation, ils distinguent songes. Avant de distinguer songe, il faut ça la méditation. Ou va dire ça pour kanisa malamu, non distinguer songe, et c'est ça. Sans cela, tu tomberais dans des contradictions et dans des erreurs graves. Yo loti boye, yo sa ko yano na marque na yo. Mais message est là qui peut. Au cours ça la bola yo loti so buka basa. Ce que yo aussi au so ensemble. Tant on buka basa pe so la ske ngwe kotina ndako. Ozo lota bonazo péché bambisi. Nazo kanga bambisi na filet. Liwa bien kotina ndako na. Ozo comprendre? Ozo lota ke au kotina bilange belé tala ba orage banduna ndenge boti. Ezo la sa bénédiction microna nzela ko fungoma ya bisengozo yela. Est-ce que ça comprend? N'a pas moi exemple là. Est-ce que ce qu'on veut qu'on distingue tu l'autre kaka mbala moko kaka kanisi na ndenge na yo. Ya on ebisa bana ngali sana bongo. Soko l'autre ndoto. Et ça message. Mais benga tata wa sambula yebisa ndoto l'autre. Ko sala na makanisi no. Comprendre? Pour na ngite bana nga molimo basa lere. C'est ça. Parce que yango babi ko sala ko yebisa liwa ya ndalo. C'est ça yango na ngarabana na ngani nazaka fier. Na bango pe na saka na posa baza na bomo molai mais sengo na soluka na le comité na on a ngatomi bon sa photo indépendance spirituelle biso to mena ko diriger ba banki parce que bomengo biso mongu na yiba satana vanela on a kiti photo longo la satana même ici papa yoka bakenda balunda ba baso kende bani no diamant or ba or et argent diamant appartient à qui? À Dieu. Parce que kuna nini okoma mwasi moka tilo pota lembula ou bien lembula pota bien pesa musapino pesa mukonga na na vandeli bomengo satana punza boko sengo mutu po yozo bomengo diama. Est-ce que vous comprenez? Bomengo na biso satana muta vandeli yango bête la new mystique a imposé tous les billes na loboko to le mutu comme na mbongo même si OK luka diama bako sengo zwa kisi po zwa diama mona na pana parce que muta vandeli bomengo na biso satana. Yango moni biso bana ya kimbangu tozo yibate tozo skokete yango to sana bomengo wana te yango le to ça ba c'est to c'est l'époque na biso même gouvernement ya Tshisekedi tangu Kabila zalaki na gouvernement na ye
bazali na bomengo bango batsekeli bangi na bomengo te mais sikoyo ntango ye aye kozwa poste na gouvernement na ye bakomi na bomengo te sikoyo biso gouvernement oyo eza kodirige planète oyo eza diable satan sikoyo fort indépendance spirituelle kolongola gouvernement oyo mais po tolongola gouvernement oyo nzambi mpongo te moto azonyokama mvuluski mbango te moto azonyokama nous les humains tozonyokama alors tobongisa lolenge oyo ekopesa esengo na mokili ya molimo babengana mongunia mpo biso tovandela bomengo na biso bangunia bakanga mais toza toujours na distraction toza toujours na mabe toza toujours na masano ezanga ntina tozaka mpona kotongana koyinana kokabwana kofingana badécision inutile oso comprendre satana azodistrait biso osomona mpo nzambe alibere biso fo topesa mpe esengo na lolenge na biso te papa fo tozala mpe na amour entre nous t'observer mpe loi na ye mpe to se soumettre nango osomona parce que alba il est capable ya kodélivrer biso na maboko ya bangunya ma condition que to accepter to respecter loi na ye mpe baprincipe na ye mais c'est ça mais mutu pas respecter baprincipe en nzambe asomona ngo pasi mais mpona boma yo tilo poisson asomona ngo facile. Vous comprenez, papa? C'est ça que biso bana voulu toujours souffrir. Eh, manque de patience. Il y a un chef spirituel qui a continué la formation. Il a continué la rose-croix. Il a continué à sacrifier. Pour il y a le corps de chef spirituel, il a continué à faire un makasi, il a mis tout comme makasi, il a mis à se préparer dans la pasteur. Vous comprenez? Mais qui va baby, vous savez, il y a un bangunza, il y a un bangunza. Il y a un tout moi envoyé, il y a un ami pour nous dire la voulu ce qui va. Nana sangunza ti makota pe mwanda ba recherche on va chercher papa ngana sa chercher te si je mande ça mi pour voir les pays mais on kota déjà le internet totali makambo bozo na kota ke internet te ngai na kokota émission na papa munga tina ke émission koti na tala émission na bu ba date no so pesa ba recherche zate papa mais so koti na internet ko bunga nzela te internet zo bunga sabatunzela ko soutiller une vraie histoire dans carte internet te ko internet ba munga soka betaki lisolo lokuta e kotaki kuna soki nga na cliquer na tout na ba kopesa ngo ba munga lobaki voilà wana yaso que c'est internet mte musa ngai na internet te nzambi pour mazoka pe soki ezalaki na zaka chercher avant la émission fona tout no papa ba question ni ba poser yo nga na méditer nango na yekoli après na yeti mais na yeka plus que moi peut-être sur la mimi qu'est-ce que les choses parce que to prometa qui a. Vous comprenez? Pour mutu oyo aza chercher à préparer la mission. Bo ba date ne opesa ba date place ezalaki donc ozo situer yango c'est comme ezali l'œuvre de l'esprit va qu'à époque l'œuvre de l'esprit à soi de Wasambula je suis rien. Je vous ai déjà parlé de cela. Je suis rien. Non mon albakutu batwa ne baba ba Wasambula na connaissance. Non mon mituna. Papa soki ngai na l'exata 2 minutes na suis libre na vandi boye. Nous avons pour ce moment. Que livre ni ba ko makambo qu'est-ce que les songes? Et ça papier cameraman yaba. Oh Wasambula mtako. Qu'est-ce que les songes? Papier. Pour ceux qui na livre ngana na livre. Omoni? Et ça papier. Et voilà paix. On est plus à Wasambula. Au côté peut-être internet ça va copier pemeni papa. Ni kambote itozawa. Beta internet, beta qu'est-ce que les songes? Na tunigaka. Na tunigaka peut-être que yo kumaki mbambo. Il y a tout la payer la. Papa oyo ngai na te kabana na ngai na livre te na bible te. Bana na molimo ba yebi. Soki ba pesi ngai mate ya te ya sika. Na yebisa ka bango ke mate esikeza te bazomsika na oya kala. Ok, soki ba pesi ngai na pesi bango. Nana zande mwana papa. Wasambulwa akreaka te, afondaka te. Oyo uti na molimo, na uti na molimo yango wasambula minaka. Ngana sa pamba. Même le biko batino sozoka mutabiki kuna mutabiki papa asambula te. Papa asambula be na kanzami pungutuleno na nzela mfulusi mbango. Nde bango moko basali na molimo babikisi. Mais batumsu déjà na l'église na bango zara photo kaka ye oke ogumba mili kuza photo na ye. Aux solutions. Moi Il faut créer ma photo. C'est église ni yo kibongo. Ndebo pito silate. Ponga libote na ngani so molimo kenda na hôpitalité. Ngana na ba témoignage ya monsieur Zaka. Oh non papa n'église nani na zwaki kaka photo na yo ya yo papa wasambula te. Na zwaki kaka photo ya papa na zwika kanache ya mona moto. Wana banza bato yo click yo ya bato yo
basa kosala ba publicité lokuta mpona bato balanda tatango mais eza vrai te mpe baza bata lokuta photo koguérir moto puissance neza na photo photo koguérir moto te baba bon eza mpe mamaladi mosusu esalema fo ezala guéri na ba prière après maladie mosusu esalema mpo ekenda kaka na hôpital ou bien non maladie oyo esalama eguérir na prière te eza nini ntango naza na rime obligatoire sofesala une semaine to na ndama naturellement ntango libumu nange bandi kosala pasi mpo na salita biloko na fo na purger est-ce que so comprendre wana ba réalité fo na purger wana nde baladi wana mot de tête il faut na lala mingi pour na mot de tête pour basi ménager là na lali mingi mot de tête et se disparaître quel que soit migraine terrible on se comprend mais toutes sortes de maladies et la maladie nini et bien parce que ceux qui n'a traitement et bien que sa maladie ceux qui traitement mais c'est maladie parce que pour la malaria les loba traiter yo 2-3 mois pour nous ça souffrir que le malaria qui sont là quand ici ça malaria tala bata diabète ba kuma microbiose tombe di pour komela bakisi tala na poto kona ba kuma microbiose sur la développement ba doté komela bakisi tombe di pour qui se dit ça maladie te nzambi pungutu lendo yenta bik sa maladie na ile konfulus kimba ça comme kuma nzambi pungutu tabiki ene le ko ya wasambulo bana na ba bina kiste ba so tomate na bana na molimo musu bazalia ba kenda hospitalité tomate kiste benga papa kanza ba loba papa sabulo ke dans la hôpital on la kiste ame musika na poto na obenga ye na otuna ye papa kanza soka mela kiste papa kanza pesa na courage wa ipsa biso vérité wana na le vrai vous comprenez ata papa lema tuna papa lema banda yo landi papa wa sambulwa so melikis tuna bon tuna ba otuna ye tokotana no papa tota la différence on a batuna biso pe yango si je ne me trompe pas et pas ba miso qui différence est-ce qu'il y a songe na vision oui tozo kenena OK succès distingue bien les songes sans cela tu tomberais dans des contradictions et dans des erreurs graves succès au cas où vous avez un songe je vous prierai de consulter un sage pour vous interpréter. Est-ce que vous comprenez? Pour vous, vous avez une vision, vous avez un rêve, vous avez un ndoto. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Succès. Au cas où vous avez un songe, je vous prierai de consulter un sage pour vous interpréter. Vous comprenez? Donc, il faut le camouter. Sage ça mutamaye sagesse oui tana nzambi baye kola ngote c'est pas dire pour mutalo ba français toi ba anglais sage zali mayel connaissant juste les choses état de l'esprit qui sait est-ce que vous comprenez lokaye autour na meko kansala makansi mo côté mais sache qu'un songe c'est un message mais oro que nous tourne pe sage ba sage to lobea te wana sage makanisi yo kansala za sage ma sage te ndoko na filé ndeko ngenda vieux yo tout na mikolo biso so na idée na biso ke ba mikolo nyoso baza ba sage c'est ça pour le connaître sage quand on dit sage sage va penser que mais le vrai sage c'est ça ndoko so bien voilà vous comprenez OK c'est pour cela nous disons que j'ai fait un bon rêve ou un cauchemar nasali ndoto moko malamu nasali ndoto moko ya malamu te parce que nyonso tant comme ce que tu na rêve rêve toujours ezali effet oyo moni na se ya sommeil est-ce que vous comprenez très bien donc comme ce qu'on a rêve tout ça va toujours dans sens c'est pour cela nous disons que j'ai fait un bon rêve ou un cauchemar alors comme le corps a toujours des difficultés à conserver les impressions qu'a réussi l'esprit, et comme l'esprit ne les a pas perçues par les organes du corps, il est plus prudent, juste après le sommeil, d'écrire ce que tu as comme message au risque de le perdre.
ce qu'on a mis mbala moko il y a une méditation comment ce qu'on sentit que c'est un message même ici au monaki moi si moko boyaza ko ya ko lukayo a séduire yo comment pour y avoir se référer que non dans la bitumba vous comprenez parce que la parole ça vole mais l'écriture reste c'est ça il y a beaucoup sunga parce que non que non en bango parce que ça maté à 5 heures du temps un bolim ça va téléspectateur ah ouais ça les kamangonga OK lorsque vous vous sentez totalement fatigué pendant la journée vous sentirez que le corps veut se reposer. N'hésite pas de te reposer. Car en ce moment, l'esprit veut capter un message. Donc, na songe, soit tu l'enlèves, soit tu la vision. Est-ce que vous comprenez? Donc, il tend au yoki. Moi, je ne sais pas peut-être yoki pressé, tout à fait dans le camion. Monter matela qui est. Or que ce qu'on a là qui, on va se la vision. Pongi ya kapamba pamba ti. La banyongo mtao raisonner que na no boulot banyongo na za nango ape malisus. Mais non, mais pourquoi pongi na buto la kiti. Era boulot tongo. Mais comment yo sokolo ke de pongi zui. Vous comprenez que ba bengi pose un message. Surtout au basa na spiritualité moko elevé. Bango bazwaka message na ndoto. Vous êtes obligé. Même biso ba misu to sokana ndoto te. Naza na bilembo. Ce qui n'a moni ba PC, mpc, na ebi dake sinini. Na yoki nzoli, na ebi sinini. Ngunga ila litoy, na ebi sinini. Banzinzi, ba iko entouré na ebi sinini. Vous comprenez? Na so tamblo na makolo na misu na ebi sinini. Biso ce que tu as batabasini. Na comprendre que non, malamu to malamu te. Mais ce qu'on a dans la spiritualité te. Khoyibate, là tant qui pongi ko bimamba mbango te. Tant musu na se abunginza manga peso message to ko kebiso na nzelo ngokene to ko peso na yela ko tamala na nzela. Est-ce que vous comprenez? Très bien. OK. Lorsque vous vous sentez totalement fatigué pendant la journée, vous sentirez que le corps veut se reposer. N'hésite pas de reposer, de te reposer, car en ce moment, l'esprit veut capter un message. Est-ce que vous comprenez? L'esprit a son message. Avant son message, il faut se reposer. Il y a Bimi, à qui vous un message, à Yelio. Message même aux États-Unis, il y a au Congo, aux France, même il y a en Belgique. L'esprit qui n'a pas rapide et ésu et il et c'est ça. Et ces messages que nous appelons inspiration ou vision. Je vais intervenir sur donc tu as un bon rêve, tu as ce qu'on a vision. Tu as un songe, base. Vous comprenez? Bon, mon toit a une vision, mon toit a une rêve, dans d'autres bagages dans une autre monde. Naningal. Pour na Franck Naningal c'est quoi? A voyer banete. Que songe, vision, rêve. Abagana ou l'autre d'autres. C'est ça. Attends une minute. A voyer banete les vision mais on va encore d'autres. C'est ça. Et ces messages que nous appelons inspiration ou vision. Nous avons inspiré. Attention likambo. Ce qui nous tout est la desaya. Il y a vision lorsque l'esprit profite de l'instant que lui laisse le corps. Donc, tant nous dit ça pour bima, moi qui à l'instant. Donc abîmer à son lit, il y a la vision. Oh, il y a abîmer à quelle distance, il y a bien d'autres. Songe. Ok. Comprendre? C'est quand même. Il y a vision lorsque l'esprit profite de l'instant que lui laisse le corps. Dès qu'il y a prostration de force vitale, l'esprit se dégage et nous voyons des images distinctes. Et des figures dont nous saisissons les plus moindres détails. Vous comprenez? C'est ça. Il y a inspiration lorsque l'esprit se dégage. Ce que l'esprit bimi, et que soit inspiration.
Et on nous expose des phrases tout entières. Et même des échos des voix des personnes qui se communiquent avec toi. Tant on se sur le nacé à l'autre. On se rappelle mon moment tout. On se comprend. C'est ça. Plus souvent, le corps oublie, mais après un moment, l'esprit se souvient et l'idée revient comme une inspiration du moment. Mais mon esprit, au 24 qui dit, esprit la minute où tu as le qui dit, mon esprit, ah oui, et ça là qui bouille. Ah, comment tu gagnes na bossa na ki kombo wana? Ah, kombo tu nani? Mondo mo cheboy. Esprit bien ba mo si kombo na. Ah, Manuel. Parce que ça comprend. C'est ça. Esprit stable la kabongo. Plus souvent, le corps oublie, mais après un moment, l'esprit se souvient et l'idée, pardon, revient comme une inspiration du moment. Parfois, la vision montre à certaines personnes de l'esprit très élevé. Est-ce que vous comprenez? Leur mort avec une grande exactitude, comme le cas de Kimba et de tous les vrais envoyés du Créateur de l'univers. Et de papa ou Mbappé, non, papa, il continue à parler de d'après ce qu'on m'a dit aux là, esprit Obima, et qu'ils ont mon papa. Il y a un exemple. Non, oui, ça m'a capable spiritualité élevée. Papa, pas qui musicien. Et là, bah te belé, soit c'est un qui musicien même il reconnaît il va naïna mokili. Mon avant à couper. Naï mutu na so fait un message, n'a commis bien. Hein? Comme le cas de Kimbang et de tous les vrais envoyés du Créateur. Oyo qui bien place na Nazali. Kimbang est le vrai envoyé du Créateur. Na service spirituel ya Nzambe. Papa mbaki na service physique ya nation, soit ya peuple. Pour na poser ça mon musique. C'est ça la différence. Toi la directive on continue papa yimadi. Que son âme repose en paix. Non, on a déjà ma on a fait un message. Et Zali Banane, comme le cas de Kimbang et de tous les vrais envoyés du Créateur de l'univers. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ça, Zawate, la catégorie, la catégorie, la spiritualité, la base, la caméra, molimo, il est pour ça. Voilà, papa, bon message à Rolanda Bisso. Si vous avez un exemple, papa, ou manaka, c'est pas de monaka, alors pas une émission pour les jours à Okufa, à planer dans nos bois. Tenga si na lobby na ndoto neti mukolo na Okufa. Na ça na service à nation te. Est-ce que nzamba tina mukili pona mukolo na Okufa? Toi tinga pona papa si abatuna big sa batuna la sa tunzela. Ya monde ka oyo ngana na kuzele. Ah, ça va. Voilà, tout ça toujours na émission na biso, toujours kende maleme. Papa wasambulwa, nengo expliquer biso songe ne base ya makambo nyonso. Pe ya bomo ina biso ya molaika tina mokili. Voilà. Parce que ndoto ezali message. Avant to moneta no bima, nzamba pesa biso message. Mais mutu elali na kuita masanga. Mutu elali na kuita okansaka mibali. Mutu elali na kuita okansaka basi. Mutu elali na kuiti ya okansaka musala to mbongo. Na tongo bosa na makamba. Ndoto aloti azu yango te. Ah, donc titolo ba ke mutu olango ka masanga te, ezapeli lié na makambo. Oui. On a esprit na yo ezala beza na vérité. Molimo nzambe ta musango po ezana masanga. Molimo satana akomemona ndenga mabe. Vous comprenez? Et que tant mon abanzelaka ya basi masanga mabe bongo na bongo. Bosko ndenge e arrivé ke mutu a l'hôtel qui me a bossé na ndoto. Kasi bango nati tant olala ki makanisi kutu na nzambe te. Petit wana. Vous comprenez? Ba petit wana. Yo kasuluka petit wana. Na parce que exemple bon bolo tana ka petit wana. Azwa ko embrasser, azwa ko adresser. Donc ça on prend wande okanga. Mais au Italia spiritualité message, le quoi yo la ki ko bonga mate, ko kangelo ko te tongo petana no yibina onde. Et vous surtout na lota ki yo to na lota kité. Munduno sa lota. Mais tant molimo na yo ezali faible, oza ko bonga mate na ndameta ko la mko yibika ko lota kansu. To loti makambo loti zo ba no mo lisuté. C'est ça. Donc je sais que moto avant alala faut que nous temps naie ami bongi ça peut asenga
kolala torche unité. Pour chaleur soit ezali. Quel que soit chaleur, faut s'appeler lamba oyo ezali na moins de chaleur. Oyo sungaka batu olala malamu. Okoki kolala torche unité, okolala na kilota mokete. Mzutu balala ndenge nzamba sala ya c'est bon comme so bebati. Ce qu'on a so pesa mayele. Soko lingolala, il faut là un pantalon léger, tout t-shirt léger, tout chemise léger. Vous comprenez? Qu'on a une chinetité, qu'on a la peine à montrer, qu'on a la peine à baquiter. Vous comprenez? Coûte que coûte faiblesse, avant là la fausse chocolat. Avant maintenant tout quelque soit pour qu'il faut bonder là. N'embête na drap rouge té, drap mouindouté, drap mauve té. Pour bien dans l'esprit mauvais. Les maléfices. Ok. Il y a un moment où il fait des charlatans, il va rouge, noir, dans mauve. Mort de ben mauve ben dans l'esprit des morts. Quand tu vas kufa tam suna ndenga mabe kolanda yo na ndenga na mabe. C'est ça. Donc bon côté moi si soka linga lala, il faut avoir la tête ni. Soit na mouchoir de tête il y a bleu, topé il y a blanche. Akoyi kolala nité. Parce que la femme avant de se coucher, il faut laisser pardon, les portes ouvertes à toute éventualité du mari. Hein? Avant de se coucher, pour que privé on va littéralement la jean, non. Mais quel que soit la robe de nuit naïe dans la transparence, mais quand même à bon bango na robe de nuit naïe, à mi bois madame, tête bien avalée, chaînette, boucle d'oreille, hein? Donc batité, gourmetité, montre. Même alliance, dans mon balata alliance, il faut que l'on ait un bébé. Mais il y a des conditions, il y a des chaleur. Bon, on a une mutation de sa matière, on va vendre n'importe quoi avec ça. Il y a un climatiseur. Oh, papa. Qu'est-ce que tu as fait pour ventilateur? Et ça, la base. Pour la chaleur. Chaleur, tu as soupé na olongoli chemise, mais on a la chaleur. Vrai ou faux? Olongoli chemise, par exemple, on a la chaleur. Olongoli chemise, on matin en béton là, il me soit pas chaleur, on toque à peine en béton. Vrai ou faux? Bon, soit la ligne de mon ami, j'ai drame fini qui monte à zone à la tête. Parce que drame bien là-bas, pour mi bon bébé. Bon, on a ton t-shirt et un pantalon léger. Non, on a esprit na yo. Moni, il y a un esprit faible au bas de qui va être esprit nous marqué comme même. Si comme on va me mozater. Probablement faut se concorder na bolumbu, to na torchini. Il y a un détail que Batba pour moi, Balaga. Mitakala. Ah, non. Donc, il y a mon zaga, ma forme. Sans la torche, on va manipuler, on reçoit vision bien été routine dans sa vie. Les amis, moi. On s'est mis à ma cambo. Non, ils ont un accueilli des aliwanda mdenga bakoko baluba. Ils ont un makambo. On se retrouve tout le temps. Batubaye bapoto se conformer. Dans le lenge yango. Poto za mala moki. Neti ndete mona ba décaler zote kama eza mingi bato ba préférer ngo pona kolala lali na ekana te décaler za sous-vêtement. Ala ligne na ngo sous-vêtement cinglé. Ils appellent sous-vêtement. Au moins nga sona fongoli chemise akati. Na zape na cinglé. Mais indoutre muso kotika na seni boati pantalon abimi ake musika. Indoutre bato bazanga maye. Wana la Indoutre na langi na ngai wasama. Bande ko balande ya F16 siko tous na kaka tuzana na angle wana. Siko neti ba mama na biso ba misusu apokane ni onite. Robe de nuit. Hier la asipine mutu na ende ngoti. Alati ship na ba mo ko ya. Alati ship, alati nim. To so ko kite soit pan ni pour talata. OK. So ko ki robe de nuit là robe de jour. Oh yo lata na mo il lata na kutola. Ici. Vous avez bête. Non. Bambolise que ba utiliser petit espace ya kotika kutu bolungu te. Et comme kakola na ba sous-vêtement rouge te ba singla rouge te. Ba noir te. So papa et bilamba ko la fait ça la unique ça va pas bibela te. Bilamba pe ya lo sambo ça la unique. Wa sambo la so nga sambela o mona na teni bo so na sambela na ndako na nga na teni na ngai na longoli oyo ngai wana ati teni wana. Ozomona
na kati ya kilongo mpe na teni na ngai ya kovandela mpe kolala na teni na ngai inya naza bongo baprincipe yango ce n'est pas dit que pantalon olataki ere moko osanganaki na mwasi na olati oke kokumama lisusu obandi kobondela nzambe non balobi nzambe atalaka bilamba te atalaka motema nzambe atalaka motema kasi kobimisa motema oni banda batala yo kolata bilamba te samedi prochain tokosala mpe misusu ya molungu nzambe atalaka bilamba te nazolobela na sens wana te me papa basabolo nazolobela na sens ke bilamba oyo ata ndenge olobaki mobali akendenge kobima na mwasi mosusu nzambe aza na posa bilamba na biso te les autres disaient que l'habit ne fait pas la moine. Ok, non, tu vas pas soleil là-bas. Bon, on a un soda. Bon, pourquoi pas le balai? Non, parce que ça vient nous. Nous soleil a pour pour séduire territoire na biso Congo. Pourquoi? Nous avons monté ma TC16. Le quoi va passer dans la hôtel me pende na bango. Bala tamo biloko mikuse, bilamba mabele libanda. Nous sommes pour balbaké, nous avons monté maté. Pour basi batambola bolumbu. Atala ka bilamba te, basi batambola bolumbu. Et bimi pona basi bakomi kolata ba pantalon ba mini chipiti. Tango to ba ki bola ta malam. O nzamba tala ka mutema tala ka bilamba te na sens wandi ba bimisi lango. Bon, akasa. Na sens wana. biso to yebeli ke elamba nyonso devant nzambe yaza utu ata. Wana ezali pona basi ba olata mabe ya mwana. Couleur ba féticheur bana ba couleur na bango oyo e konkokodaka na ba invocation na bango. Sabula ndenge ba balobaka neti nzambe po eyebani déjà ngate mona bandi yango eyebani déjà ke nzambe atalaka ne motema te atala bilamba te atalaka ne kaka motema omoni te ke efacilita biso tokendaka na baeglise ndenge tokendelaka ata tokende na biso ata bafille mwa mipende libanda ata nzoto ne ezomonana nango l'essentiel ye a expliqué kaka nzambe baposa na ye oyo aza nango me moyen nzambe atala motema nani bilamba lati eza nango te. Kasi c'est ça papa, yango na bi souffrance ekotili biso na Afrique pourquoi? Bayeli biso moni ba blanc baza ba descendance à Lucifer. Bango ba kotambola ba sous-vêtements pa na ba soutien ba pantalon ba nini eza ndenge na bango. Siko awa ba facilité ke nzambe atalaka kaka motema atalaka bilamba te pour bazwa liberté ya kolata nyoso balingi. Ba ke l'église ndenge balingi. Mwasa kolata tiki libumu libanda, mipende libanda. Lelo ekomi boye alati pantalon transparent alati ne string po azo na monoko azo se défendre ke mwana nzambe tant ko corriger na biema ndabi ke nzambe atala ka motema atala ka bilamba te omoni profil nango yango wana donc il peut batambola bongo ba séduire batu yango wana donc à la fois ça mutu wana za folle to fou parce que mutu asa conscient papa mutu asa conscient. Moi, ça s'est passé. Quand on a dit que conscient. Ils ont la mode. À ceux qui n'ont négligé, à comme on a perruque, plante, mèche, à sa conscience. Nous sommes conscients. Maman est consciente. À vous ça la beauté. Donc c'est ça. Maman moko alela makasi. Na katenda. Pe azalaka grande sœur ya Kabila. Bayaka na mwasi ya leki ya Kabila général Ngongo et pas na nanda na ba plante na bango sikoyo ngai na lobaki na yelo côté na suka na su flash na tena télévision na fongoli ba ndiko tamaka ba plante papa uma ka ba plante ba vusa mo si place na kata na salon mais ceux qui n'ont pas assez qui pendant CP et propriété bon ba la tra pe ba vusa yango na ndako nanga la Bible ko soto ko tolata okina papa ba moni ozoko tsaba maman bateka kabelo na chômage non mais oui pourquoi siko bato bateka diamba to encourager bango na pesque exemple moko bato bateka ba diamba to encourager bango bateka diamba pona bamela pour to encourager batakabelo non et loko suko eza mabe eza mabe pourquoi nzamba sali biso basi na mibali biso to quoi basi bana mitu ya suki ebele soigner suki na yo ko benda na yo chinois ko sala modèle na suno point kaka oyo ba esprit mabe ba medi ba pardon ba ke pesa ba sacrifice yo zongo sala na ba sala ba chance na bino
mais eza mibali biso moko totinda bango mona Mais na Lubumbashi makamni esala sepelaka na modèle mwasi wana sali mais na Lubumbashi makamni esalamaki bis ezo elongo na Kasumbalesa ezokende elongo na Lubumbashi ke Kasumbalesa ekende sugwa bazokende bis bamona maman ka telemi liboso ewuti oleka ya desila plus ou moins 3 mois ou 2 mois maman ka telemi liboso abi atelemi liboso mutuka chauffeur a telemi nini naye kozwa batu na ngai batu neso momoni bana ba plante na ba mesh baza ya ngai naye kozwa bango bongo yebi yango te wuto sala ma redressement moi d'ici batu na ndenge ni bu tango ya se disparaître na batu na ba maman na 40 ya ba plante na ba mesh et wuto sala ma redressement Lubumbashi mais c'est ça eza biloko ya monde à ténèbres siko neti ngai pe mobali maman de cela qui soit plante cha na mututo mesh il faut na sala con natika mwasi na ngana modèle il faut na sala con pour na yebite pour ceux qui na yebi na ko tika mwasi na ngabo mote siko bino mibali ba mari otika mwasi na che plante cha mesh oui so yeba kite ça va mais tango yebi mais so zo cha ba mesh te ba msuba ba ko manola koko et puis famille banotonga mbanda bala mobile yango na lobaka so milota kabelo te bien si biso to le karabasi na kitoko biso to chaka ba rouge à lèvres te to chaka ba beauté te ba silité manzaka ko bakisa te ba plante te ba mesh te nani sabe na ba munga ko ka mo sa ko bima ko so ka chebilo kona te omoni te ke basi baza kitoko bazana makanisi ta ba munga o che mesh te o che plante te o che ba silité babengi yoko côté mais moi si soka tient monter babengi yoko moi na 20 ans soka tient les silita tient ba beauté te tient ba plante te ndako miko mili ma bemte sala ba onde ndenge ba mo baloba mikolo za ko ya suka mabe ko koma la ko mabe mili mabe bato bana mili mabe akwamvia ke ndiko cha basil posa mili mabe ba msuwa penda ngo papa imagine penza ikela mwanzambe oki ndiko cha basil obakisa biloko nzamba sala mabe Somo, et le bas pas comme ça tonga ko vimisa mabele. Oui. Papa tina niveau na misuba so ya ko vimisa sima. Et puis la publicité na peso les kaisa makasi la publicité wana. La publicité wana zo les kake. Moi ça na ko vimisa sima. Ozo na posa bo. Bazo soka kana basité na biso bi mibali. Ozo na posa vimisa so ki sex na yo ke ina yo. Basai. Maman était à la longue ça na ko vimisa. Nzamba sali papa mwinga aibi sex pa mwinga ko sala nango. Nzamba sali mwasi ayebi simani na kosala nango bami to kaniso basala kaniso na ba wagote osomona c'est ça siko yo kiko bakisa sima imaginez okiko bakisa sexe imaginez hein siko bakomi ko vimba sasu mabele boso papa mutasenga kibasi papa ki senga mabele bopo na liga kama sa vimba mabele ya mabele ni tamu yo sana posa tata bongo keli na mabele bine ko sana tire poni okele na mwana bato wana tolo moke yo vimbisa mona bakisi wala siko tata mfasa la pemu media pendoki telia sutala ndenge de fa wasala moni bakachera américain na ba miss musuba américain ndenge to les ailes boba bakachera américain ni nyoso basa bato lo vimba ti balata ka ba soutien o yezana ba chiffon moni alati soutien na sena ba chaka ba chiffon vimbisi etolo alati sengre kanga yo komona ndengwana mais longola yeka soutien omona kaka mabelo ba lipapa lokali to ba na camion mais ce qu'on est ba oyo net modèle mo erenyaka surtout ba africain mingi balata ki amo modèle mi erenyaki ezai babalo benga ngo nasto parce que ya ba chérie ya lololo est-ce qu'il y a mona tina solo hein ni lambane bimi balati na ba soutien za na si mousse na se chiffon na se ko soutien wana PC libero eza lokali pe ba na camion et tombo ali batila mo soutien tanzo mona nziko mona ke mwasi malamu sikoyo osali bongo ngana lulio bongo sikoyo tango yoki ko na soutien mabelo so sabino sikoyo yibi sana la signe pour kiza émission mara mususu eseki saka mais bade mwana biso passer ça na cadre ya conseil wana tozora yaro pour raisonner makamwana ekometro na Kinshasa. Ce qu'on dit papa, est-ce que moto oyo alati to lo baneti minejip est-ce que na bimana yewana po ba pasteur pa pekisa na bawango te yo yaka na yo na église abima wana ekoki pe kotinda milimo ya mabe ekota na kati ya mwana mwasi wa oui
moni mibali lelo oyo mobali eloko ni eyelaka ye omoni mobali mosu atali mwasi oyo aza kitoko ake na kwisi oyo ya mwasi nazalaka nango eza na mwa baincident eza na mwa baproblème banduta mwa babiloko moko boye siko omona mwa mwasi moko aventa vantu na tala mopende swe bolimbisaka batelespectateur ngai naza na vérité siko na bopeto wana mwasi ndenge aseexpose ekosala ke mobali morale na esali nini ebebi siko mwasi wana azali promotrice ya koséduire mwana mobali wana po atiki nzoto na ye mabe devant un faible. Est-ce que vous comprenez le quoi? Si pour cela maman lata malamu pour quoi ça mututi vous savez ce qu'on ngai wasambulwa na shumukaka mona na samute mana fingi wasa misala mabe to na bali ko qualifier na ba qualification beaucoup propre. Mais est-ce que nous t'es pas pasteur et tout ça na ngo bango te mona moi ça zo bango français bien à la timon mini jip na ye talon kasi ba pasteur pour na bango bien bongo azopuna aye bisape confrère na ye to pasteur mususu mona ki pecho na nsoto otala makolo on a cheka to senateur na kodex otala pecho na nsoto ba pasteur basa bongo. Est-ce que vous comprenez? Mais pas si ça bango différent. Vous savez, moi si mususu otali mpene na otali ka kuba lokola jouer. Et pour jouer ça bête à ne pas les colonel qui parler. Moi si mususu otali mpene no kepe no le kidiare. Pour na makanisi. Siko pono ko yate. Basi ba ko sa mibalité, bani misala pour na ramta vérité. Basi bola ta malamu, nsoto no réservons pour na mobali oya yo. Yenda ku dekina ngo diare. Mais ça pour na mobali nyosté. Mais il y a une abalité, azana na marché, azoluka, nani oyo akoki kobala yo monte ke ezo yi na ko bala foko tia ka mpende libanda azula kisake soko ye omoni biloko monenge zaleni te papa biloko pa kitoko bebaka keba basi musuku bazala makolo kitoko ba otika libanda mais lobi kuna incident koti nduta ba nini koti ekomi ko bomba mais na ebi mwasi moko ngai mwasi na ndola taka boyi ba mini jipi ko la taka ba mini jipi mwasi mobali na lobaka mwasi na ngana ndakala tabumo posa na simana banzoto ba da 16 mama wana ba yeko take pese lelo atako tu masera la taka bobo moni eyeko beba mais ce qui pesa kito et ça pour mobali est-ce que mobali a pas to ninga mwasi to contrôler ba mi pende to contrôler mi pende te to contrôler ba c'est mo pende to contrôler ka mobali ko bala mwasi fotala na lignage na ye otala lolenga comportement na ye moi si kitoko zaka pona mipende te pona kilongi peso ngalati moi si kitoko azali oyo azali moi si wa koki pona libala wa za destin na yo oya ko bebelo esengo pe kinya comprendre moi si kitoko ye wana munene muke eloba de lokote mukuse mula eloba de lokote moi si kitoko azali prema na moi si qui se liboso mo sa zana ko zomba mi bale propre wana na musuni pe na molimo musuni na molimo la kisi bizale neza na malamu etada mineza na malamu oyo akosumo poli bale za venir azala mupende lokola biki gilette azala mwasi mais essentiel azala bizale ya malamu azala makolo lokola maboko brouette azala mwasi pour makolo monsieur zaka umoni brouette siko ozana mwasi essentiel azala bizale malamu ozana mwasi ya makolo ya brouette na bizeli malamu moke place mo na fête kutene siko na mwasi mo mwenye nage o makolo brouette te makolo ngaka bano ba ya forma bon non siko yo mwasi yango alati mini jipi pona ngana ko fi na kusumuka na kochola mais maboko brouette na makolo na nga wana lokola respecta kanga asala ba norma mwasa libala na ko yamba yika na ko sepela ngana mona na mwasi ezana ngoka kapona kitoko te oui d'autre part yo pe moi si zala pe na kitoko pour ça kitoko te vous avez moi problème mais moi si abeba ka mingi pona bosoto omoni nzamba sala basi kitoko mais moi si wana za salité ce qui n'est propreté au monde ce qui loko balia hein vous comprenez donc azu pe planti net na maison oyo na wuti avant na koma na maison moi si wana na yebi baza banani kuna mais planti moko tie abimé lokola lokolo ya ngulu donc baby si nga bimama moni planti otie et baby so ki de kolonga lango
baninga no bayebisa ki yo te abe papa pona monaki lelo baotala na mingi na nzela na baotala longo ndenge ko omoni ake na miro la tali aka posa na raison longo tango azu suki ne pe kitoko abenda kanyango singa tala belle basi basala ka mvute na bité suki pona nini papa mwinga mwasa kitoko mibali mingi bazo souffrir lelo soit disant mwasi kitoko soit disant mwasi kitoko jibe alingaki amida abaki amida mwasi kitoko azali na ndabu na asa siko na ndabu c'est ça moi c'est azala kitoko oui azala pe lolenge pour moi ça m'a benga na mona kiti ngai soki na mwana mwasi na bike na sa charger na ye pona bongisa ye so na sa charger ate longi boso mona ngo lokola liboke na ye biso ke mwana mwasi wana ko bonga akomi kitoko bopeto kaka en tout cas oso comprendre ngai bopeto o comme c'est pour se lokola mangoya mais ma yekuna na velodrome akokoma boso ba moyens ate au monde ko luka déjà o yaza déjà bien bosko yo za yo mobali oza na poso bala oza na moyen te kona so oza na moyen te ko bala te panda pala bino yo bala yo na ba moyen te na zaina ba moyen ya ko bala na yango na bala voilà que si yango na to komi pratiquement na suka ya lisolo na biso avant tout si ça to baba papa message moko pour la émission ya avant tout tirer maintenant mingi message na ngai na ye na le monde des ténèbres message na ngai na ye surtout na le monde des ténèbres tu es bakelelo mutazolanda papa asambula mais esprit mauvais le maléfice est capable de kobungisa mayele ya bomoto pe moto wana abebe comme le monde de l'au-delà le monde des ténèbres ont aussi 4 degrés différents. 1. Les esprits légers, 2. Les esprits inférieurs, 3. Les esprits supérieurs et 4. La magie. Les esprits légers ou enquêteurs, les esprits légers ou, entre parenthèses, petits sorciers, sont utilisés pour enquêter le terrain avant de faire leurs opérations. Boye bake, tamu tozovana na mokili, pour m'abeye la yo, ezali na moto moko batele misaka liboso, pour affaiblir yo, a memo na ba distraction, a landa lolenge na yo, pour na ba kwa kokote vi na yo, pe ko sala oyo bango basala ngo posa na bomoi na yo. Est-ce que vous comprenez? Conseil pour tous les jours. Na 4 conseils. Nambangba. Avant de faire leurs opérations, ce sont ces sorciers qui parfois entrent aveuglément dans le filet de Ngangabankulu. Ngangabankulu wana entre parenthèses protecteur spirituel de la famille. Et tombent ni dans les riz. Donc dès que ça la famille n'y a pas protecteur spirituel. Mais tel que la famille est que quoi adorer nani Allah et que quoi adorer Yahweh, ba pesi ba koko na biso mu Congo nde ba protecteur ba zaka souté. Yango so mona kati na ba famille liwe komi lokole loko ya pamba. On se comprend ba ba komi ko kufa pamba pamba. OK papa. Pour vina yo moli moné longwa to benga ke papa munga kufi, c'est pas que du black hein? Moutou kufa kaka boy, c'est pas que du black. Soi-disant, les autres pensent que bon moi inabi so ça pas docteur. Au mona na kati nda ko tata sana bana mutu muna ba docteur nae. Docteur apesa ka bomite. Docteur atatonaka. Le vrai bon moi ezali na sambe. Vous comprenez? Et ba sorcier oyo ba yaka ko tenter ba tout ça le savoir. Mutozo lia dozo sekanaye. Ah papa munga ndenga sala ka émission boya zo e bana zo zo mbongo. Moi moi si moko to sande déjà mission une fois. Loba beningai. Ah papa na ebike ozwa déception émission to sala ka wana ba kota mo uzwa tango mulai pe kota muke mais papa bolimbisi. Pardon papa to sala émission pe na koma na niveau lokolo na mata. Na koma pe mutambongo lokolo ayo. Yo ka mutu ndinga pasa na émission akoma mutambongo lokolo. Mama mobolo zo blasa la mbongo. Ah te papa za na mbongo. Po yeba ni mokili mobimba. Ngana bien. Wana za makanisi na yo. Est-ce que vous comprenez pas? Donc mutazo linga apusa na ta mususu po akoma na mbongo ebele to po ayebana. Ozomona batude baza. Or que c'est l'enfoutima quant à moi.
parce que soko approcher mutu wana na profit okomi na bomengo wana te décision de ozalani ya mabe alors ba sorcier siko ba so profiter place wana conseil pour tous les jours ko approcher mutu pour na profiter mutu mususu lelo abi ah moi si on a lokola tekaka asalaka na linga ye po abandoko tianga mike or que c'est faux bolingo linga mwasi na motema na yo comprends linga mwasi na motema no peut devoir que soit moi ça gagne $500 par mois yo mbalo gagne $100 par mois moi ça vous en a posé à $10 ya yo ba est-ce que ça comprend même bibali mingi ya woso mona moi ça so finga mobali si tout le na poto et comment moi na mobali moi si mtakoma uzo ba charge là parce que yebisanga yo papa ba kotosa ndenge nini yo soko tu kongo ba bias mbongo na kiti Congo awa ba makala vous comprenez moi si kuna azosala nous sa futa ndako et comment donc lokola bana ba futa ka ba moi 200 € moi nini donc nambonga bana ya mundo ko lesela ndako tata ya mbongo ya ba makamu ya makamba busoba usomona siko po moi sona telema nisinga malu zolo lelo mama luzolo acha kata bomona mnogo wa sambulo azo penya sanduka suki wa sambulo siko akose oser devant la ndenge so comprendre yango so mona tata mukolo be basokola kai yo sakana malu zolo wa sambulo basokola kai voilà maman luzolo na ça musala donc moi si na ngai akolo sala lali na koleza rapasi donc ba 2h 3h malu zolo pardon seulement na moi fufu na mekana mukombia akiti akia pedisi reçoit fufu alambi est-ce que ça comprend là siko yebisa la côté mandenge ni na sala ngai lokola dikele ko banandenge parce que les AZ na ye nga tant yake ndaka pa ba para na ye na kimobola na biso yenda même na ba parelo yake ndaka pona ko ba parade ba osanga na ndenge est-ce que ça comprend na osala ba devoir nanga siko yo mobali kotinda ka moi si so ke pa para na mino balambi au lieu kuna memela nga pe bonda ba fufu ko après moi sona osaloni na fin di bozo pesa moi si neti bali yo basala ka biso osala ka te o pesi moi si $100 bo futira banda ko $50 au pesi moi $600 à ça la provision avec cet argent $50 au fuba $50 musu côté musu pe mbongo mkeke na kona musu eke na mali siko panda tout est moi si on a kozana nzoto akwa makolokola maboka pelote te est-ce que ça comprend très bien na moi si pour alamba biloko ba calculer zoleka moyen du bonté ça la malamu moi ça kitoko santé conseil pour tous les jours alors milimo wana maléfice moto pa mina masanga ezaka keter milima be yeko koti ukenda masanga osambela Yesu osambela ala esa milima be mtekota molima nzambe ezaka timote molima esprit ya perdiction osambela Yesu osambela mais oui tant yo sa congolais ou sa africain OK sambela ala OK sambela Yesu esa esprit na be mtekota Yesu osa l'esprit malamu yo ke sabila Yesu parce que molimo nzambe ko la kison nzela nzambe na yo eso so comprendre esprit oyo ko bulingisa mutu neso tindo Yesu sauveur na yo petala bato bakomisa Yesu sauveur basi tala manzaka babakisa tala basi tala ba plante ba chaka lokola mayebo na mutu tala elateli azokomisa Yesu ya yananga avant to komi presque to kende ko kabwana mena sali constant moko papa wasambulo depuis babandi na bino ba serviteur na zuina ya nzambi pungu tuleno na ya Jésus mais batu na omo na bazo ko se retrouver mingi na makale zaka mingi ya Jésus za poani oui pour batu ya Jésus baba courir de Japon et bazapi ba escroc basamba malhonnête yozo ni mabango bongo c'est ça bangunza pe mususu basaba malhonnête basape escroc mais bazo se retrouver oyo bakanga bazani bakanga mape voilà to komi pratiquement na suka ya misolo na biso soki bambote ezali te na kosuki saboye na kedenge na moko conseil pour tous les jours présence wa sambolwa ezali kolakisa elongi ya nzambe na ye nzambe pour mutolendo
pe sauveur na ye kimbanga. C'est ça. Tolongwa na kosambela na ba sentiment pe na ba désir. To banda kosambela nzambe ya solo oya kopesa biso kimia lobi ko pe bobo. Vous comprenez? To landa nzambe pour mutolendo na bokebi nyonso. Yo muto tata olobi nzela papa asambola eza pasi mingi ke papa asambola nzela ne fozaka na mwasi moko. Oui. Et pekisa mi kozana basi mibale te. Mais soko za na posa mwasi mususu. Na lobango na songe de susu. Kende ko sona mwasi mama mais na seplaka na mwana mwasi wana kuna. Soki bolingi boso ba message musubo se référer na YouTube toujours info 16 to na lisanga bolingo mateya boko comprendre. Présence wa Sambula eza présence en Mvuluzi na yeki mbangu, présence en Nzambe na yepu mutolendo. C'est ça. Lelo moni lelo tozoko kende penza na ba histoire mingi penza suite parce que tozoko kende scope na transmission de savoir. Parce que neti lelo ko yeba ndoto oyo lotaka, biloko mususu le monde des esprits, biloko nyonso moni tozoko kende na bisika wana. Parce que ceux qui le lokoti na YouTube, j'espère que papa Sambula ba nyonso. Ouais ça ka lokola ba rappel absolument pour faire revenir na batu na ona loba ba se référer na ngoli susu. Mais papa Sambula présence de bato so ba que moi na tata on ba pungo tolendo. Matondo mingi bonne compréhension na bino nyonso pe lo biko ela na bino comme Mvuluzi bon na ba oyo ba koyoka ba kondima pe ba kosalela. Tika kemba nzambi pumeza lekona bango na kombo ya Mvuluzi kimba. Matondo mingi. Voilà émission ekomi na suka bande kona bike yambalo botinda ba question ebelete bomoni ke na poser ba question ebelete pour binonde botinda gite na pesi bino mbote tokomi na suka botikala malamu tokutani lisusu samedi. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,